Bandeko na ngai napesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na ekosala video oyo pona to partager lelo makambo oyo Nzambe atalisaki ngai pe alobaka na ngana yebisa bino bandeko na ngai o toza na mokili oyo. Yangwana lelo to buku tata mkuwa mke. Je crois que bamino deja za makasi to buku tamikuwa lelo oyo na video oyo Nzambe aza na biso Saint-Esprit aza na biso to bondela avant to kena o to kolobela na video o to bondeli. Na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masia papa to pamboli to komisio to neto leo pe to oza malamu mingi pona biso papa opesi biso souffle de vie opesi biso makasi na nzoto kumama na o papa na ngolo salinga ya kofanda devant caméra pete na partager oyo talisaka ngai pe olobaki na ngai na yebisa bandeko na ngai ya mwana lelo papa nazwi makasi ya koloba na bango oyo olobaki na yebisa bango Saint-Esprit yo moko ozala na ndeko moko na moko wakolanda video oyo esika bana na bazali papa yo loba na bango kwete soki nga na lobi papa na koyeba ko expliquer te me yo nde sosolisa bana na nini oyo lingba yeba na video o papa na telemeli onyo seza yo te kolo eza musika na nga na kombo na Yesu Masia pe na nguya na molimo santu molimo na Nzambe zala kati na nga zala na nga sala papa na tango o papa yonde loba papa nga na loba te me yonde loba zala na nga papa na kombo tata mwana pe ya molimo santu nde na bondeli bongo na lobi amen. Bandeko na ngai napesi bino su merci na bato nyonso oyo bozo kokomela ngai bozo tia ba commentaire Nzambe amona bino nazomona ba commentaire na bino Nzambe amona bino. Donc lelo tozolobela na video o na olobela makambo ya na olobela makambo ya no bengoni nebi utende na obenga donc kobima na nzoto donc obima na nzoto donc voyage to bengoni voyage anestase ou bien voyage astral ou bien bon voyage astral mingi baloba ango ke ezali mingi bato basala ango bato ya bato ba franc-maçon bato bazana ba nina bango wana bango nde bato basalaka ba voyage o to benga o babengaka voyage astral nga na yebite donc biso bana Nzambe to bato bayebisa nga babate mama deni biso bana Nzambe za voyage anestage soki to bi voyage astral eza oyo bato mabe basalaka wana selon bato o boyebi ba différence nango nga nazo expliquer bino kaka oyo ngai na monaka pe na monaka na ndenge Nzambe expliquaki nga yango nga na oloba na bino. Donc mutu na mutu koyeba soko benga voyage ni donc na mukuse na ko expliquer na lingala eza voyage o to benga voyage na molimo donc voyage en esprit donc o voyage na molimo yango lelo na kolobela na video oyo makambo na mona ko yo na bitoko buku tamikuwa po ezaka sujet moko facilité pona ko expliquer yango ezaka sujet moko facilité pona ko expliquer yango pourquoi nazoloba boye po na mona ba débat oyo esalama pona likambo ya kobima na nzoto kosala voyage en esprit nga mana on préfère ko benga voyage en esprit po eza voyage ya molimo eza voyage ya kimosuni boete eza ya molimo voyage ya molimo ya mwana oyo ngai mama Deline na ko expliquer lelo voyage ya molimo
oyo esalaka nga na koexplike yango mpo bana nzambe boyeba pourquoi nazo koexplike yango ya liboso nanu mpo nzambe moto alobaka nayebisa bino ke ndenge na kolobela ya mibale na koloba yango mpo boyeba lokwa toza bana nzambe fu toyeba makambo oyo esalamaka mpe na molimo toza na connaissance nango po soki oza na connaissance nango te eza bien te makasi so oza na connaissance nango makambo oyo nga nalobaka ngale nazovivre makambo oyo nasufraki mpo nazoyeba te nani akoexplike nga makambo oyo nazovivre nao nayoka yango te na mokili me nga nazovivre me bino bato bolanda nga babone ya Deline Télévision bino bolanda nga boza deja na connaissance ya makambo yango sikoyo lokola boza na connaissance ya makambo nga nazoloba yango ekozala bino facile lere ekosalamela bino bomonake mama Deline alobaki eloko yango do yango sikoyo esalameli nga okozala à l'aise video oyo ekokende molai nzambe asunga nga na kata mwandango donc eloko ya liboso na koloba na koyebisa bino ebandaka ndenge nini onga mama Deline nabanda kosala bavoyage oyo en esprit kobima na molimo obimi okepe quelque part okepe na mboka moko okepe soki wapi ebandaka ndenge nini na koyebisa bino lelo en tout cas yango na bike tokobukuta mikuwa oyo bomonake te eza bonzambe te kosala voyage en esprit nayebi ke bato bakoloba tala mama Deline akomi so koloba na bato ke kobima na nzoto eza mpo na biso bana nzambe bandeko na nga eza mpo na biso bana nzambe nazoyebisa bino verité bokomprendre makambo ebele na opesa bino badetail oyo nga na mona na oyo nzambe aloba na ngai na makambo ya bavoyage en esprit oyo ya kobima na nzoto ndeni elekelaka naza na expérience nango tellement ebele na kopona oyo nakoki kopona kaka naloba na bino po comprendre yango po tozokende na bagene moko makasi bapriere makasi eza na bato mosusu bakotondisama na nguya makasi bakomona ebando salamela bango yango fu tolobela yango po lere esalamela obanga te oke tokende yango ezalaka le na ye na bonzambe nde nayebisaka bino na 2002 le na ye na bonzambe na bandi kosambela makasi nde nazalaki kosanti ke soki na bondeli surtout soki na bondeli makasi na fukami na bondeli makasi na bondeli le na osisa kobondela leka na omata na mbeto na nazwi pongi te na bandi kotrambe gigi mo nazotrambe mo nazolenga mpe nzoto nange ezolenga makasi mwana ndo comprendre te mpona nini nazalaka boye nkabi yo maladi nini onga nabelaka wana yebaki te ke ezalaki manifestation ya Saint-Esprit lokwa nazalaki mutu moko nasambela te nayebaki makambo te nayebaki enseignement te mate ya kutu nayebaka pe te nafanda pe natikala pe kofanda te boye na vie pende ofandi na ba ya babengani ya église bazoteya oyo mpe amateya boye natikala koyoka ngo te donc yango makambo ebeye banda osamela nga nayebaki yango te nayebaki mpe bible te nayebaki eloko mo te sikoyo le nazosambelaka mpo nde nzambe abaina na banda kosambela nde nakomi mpe kosambela nzambe akomi kosola nanga komi olakisanga makambo ebele donc wana eza parmi makambo oyo nga na bandaki kovivre so na bondeli nasisi kobondela na matina mbeto mwana komolenga kiki na komolenga nzoto nse komo tremble mwana komolenga so nga bale komituna maladi nini onga na bela ko nga na ninganaka na butu boye avant na lala so nasisi kosambe avant na zwa pongi funa bando ningana eza nino juste après na ekosala constat que so na bondeli na nga mokie so na bondeli na nga ka mokie na lali eza nango bien na olenga te mais so na bondeli makasi le na oke kolala fona lenga en tout cas wane banda osala nga vraiment nyonso chaque jour donc 2002 wana mobimba 2003 so na bonde na sisi kobondela fona lenga
sikoyo lokwa pe nazalaka na église na bandaki kosambela te po mboka onga bandaki kozala église ya bakongolais ezalaki pe te nde estindaki sikoyo ke nga moko nakomokanisa sikoyo undi so nasambeli makasi nde nalengaka so nasambeli na makasi te na olenga te seke kolenga yango eza lie na kosambela to ndenge nini na banda okanisaka bome na nde mpe kotuna mutu te nga moka na oloba kese kozala nini esala nga boye na ndimi teke eza maladi so mokwa na bondeli moke lokwa pe periode wana lokwa nazali na bitumba famille na bandaki komona nzambe andotalisanga bato bandaki koya koluka kosala nga mabe na ndaki komona bango nde baokota so nagangi au nom de Jésus banda okweya sikoyo wana lokwa ezalaki nazalaki na bitumba pe bongo na ndaomona ke efo kaka nasambela avant nalala mais soki mpe na bina sambela te nalala ka bonde na ndolala kala na ozwa pongi te nando baluka ozoyoka lokola eloko moko eleki tshwa ongolalaka eloko moko ete pu engeza doki Saint-Esprit akoderange yo moko ati oyi kocomprendre ke mpona sambi te yango nazoyoka boye do ozoyoka ka dérangement moko do okoki koimagine te ngungi akoya ngwe oza ta na bangungi te surtout na Angleterre akutu na français mona mo moke bangungi na Angleterre nga natikala komona ta ngungi moko te bandanga na kenda Angleterre mais okolala okoyoka ngungi na lito ino ngwe omuna osusu mki ngungi na chambre oyo nga banda na yamboko no namona ngungi te ngungi awuti wai doyo moko comprendre mpona bondeli te donc nde funa fukama na bondela donc nzamba bandaki kosere nga na ndenge wana donc ezalaki ke okobondela kaka so obondeli te eleka te olala na o te olala te badérangement moko dozo comprendre kutu te badérangement ngo donc nde esalaki sikoyo mpe fo bondela epuis ezalaki nga lisuke so na bondeli mokie so na bondeli moke bandeko na nga kobondela soki lere oza na bitumba fo mikotaka na bapriere en tout cas wana penza eza bongo so oza na bitumba makasi bandeko na nga so omoni ke bolimbisi ok so bomoni ke oza na bitumba makasi bandeko na nga il faut kokotaka na priere pe makasi pe kozwaka pe tembele na priere koprie omoni nde tobondelaka boye tozalaka tozong déjà tozong pe na baeglise pe de lere ozokota obondeli oza na parvis na parvis na mwa makanisi eza na ozokanisa mwa nini ala après okoma na lieu saint makanisi ekoma obunga ti lere okoma na lieu très saint nde omona mpe makanisi nyonso ebungi yo maloba priere ekoma obima yango moko ezobima nango yango moko ezobima lokola mai nde soki okomi ti na niveau wana okomona ke vraiment ti obandi pe komona bavision mingi eyaka sikoyo pe mingi bongo po misusu pe ezalaka leka okoti na priere obandi priere bamo makanisi pe elongwe yo susu mikwana ozosambela no mingi omonaka leka ozokota na priere mbala mo makanisi eza lisusu te mbala moko omona pe bavision mais soki ke makanisi na yo eza kaka nanu boye soki na sisi priere na osala boye na okende place boye soki ozoyoka pe na bato baza pembeni yebake na okoti na parvis te pardon na okoti na lieu très saint te po omona bavision lere ozobondela fo kota pena na lieu très saint wana eza langage otolobelaka lieu très saint ngeloba na sens ke okoti pe na présence ya Saint-Esprit makasi omibosani so bozalaki obondela 5 personnes obosani kutuke na ana bato okomomona lokwaki ozaka yo moko nde wana obandi pe komona ta mosu bavision kokomona banini so nga vraiment le na banda osambela na temps wana so na koti na nga na priere penza en tout cas na nde komi kotisa mobimba soki na mikotisi mobimba te kaka nde na bondeli bongo ata na bondeli tambula so ba penser na nge zalaki ata na bondeli tambula ile na mata na mbetu na ozwa pongi te ndenga mona comprendre na bondeli bien te il faut na kita susu na bondela su na kota su na prière na bondela lisusu nde yango ekbande kosala nga lere siko na osisa lere na omata na mbetu na bandi otremble soki nga mo mpe na comprendre ke nga bia so na bondeli bien yango na otremble seke eza nango normal to ndeni
nanda comprendre nango te. Donc ba 2002 wana nanda comprendre nango te, mais après nga moko na yaki komona ke nalengaka soki na bondeli bien. Donc wana déjà bo comprendre. So na bondeli bien, donc na bondeli makasi nalengaka. Soki na bondeli bien, donc ata na bondeli tamula ete, mais soki na kotaki na yebi nde na ko expliquer on te, mais je crois que bozo comprendre quand même nde na bandai kolenga bongo. Et puis na ndeko komona pe lisusu soki nazo bondela moko nazo bondela na obondela na mati. Non na sisi ko bondela te na mati na comme dans l'espace. Je crois si na lobela on na vidéo moko. Nazaki so na obondela naza ko fuka mamena comme dans l'espace. Na pongi te kaka ndenge na kangi misu na obondela ndeko nanga po okoma na niveau wana il faut bungisa makanisi na yo na lobale nyonso mutazo bondela ozo sambela bungisa makanisi na yo koyoka mutu aza pembeni te ko kanise loko mote ba yo moko sale effort donc eza pe service obiso ba nzambe to ko sala na yoka ndeko moko boy oyo ndeko moko boy abandeko témoigner zaki na ngambu ya nini nzamba kangola ki kuna abi bango so ba sala ba incartation na bango il faut bungisa mémoire nyonso bazaki ko travailler ngo mémoire donc ba penser nyonso fo ezala te ndenge moko na biso bana nzambe le yo fuka nozo bondela bosana makambu nyonso na kosala boy na sala ki boy bosana soki nano bosani te eke penser moko ezo ya oyeba ke ozo kota na prière te. Et puis bato ebele soki esala melaka bango banda bandi kosambela ti asilisi azaka na penser eza bien te. Eza bien te ata boza bato ebele bozo bondela na bato ebele soki lea ozo bondela ozo yoka ka prière ya baninga ozo yoka bango yeba ke na okoti na prière te yeba ke na okoti te po soki bozo bondela ata boza 10 personnes ata boza mibale to misatu soki okoti na prière oyoka suma loba mutu wana azoloba te ata ozoyoka mutu aloba me okomprendre ta oloba ni po yo matoi nao ezoyoka lisusu te yo so okoti nao na prière oka ezobima na monoko no yango ezobima mais soki ozoyoka kaka mutu mosusu nde azoloba nano okoti na prière te donc faut kosala exercice wana makasi bandeko nanga soki okoti na okoti no oza nao na prière mais nano okoti tobenga onka lie saint nano okoti na lie saint très saint te na lie très saint te nano okoti te po lero okota na lie très saint na présence ya nzambe oyoka su mutu na muninga na ote bato bosamba na bango oyoka su bango te ozasiko kobimisa kaka maloba pele ezobima ozo comprendre ma prière yango ezowuta wapi ezobima yango moko ezobima kaka boye donc eza ndengwana donc ngasiko na nde kokoma na niveau wana kana ina na bonzambe boye donc mbala moko esala inga mbala moko bondela mo ya bongo sans que nazala enseigner nango sans que na yeba nazaki so na koti na nga na prière na banjo bonde na nga na bosani mukili kanisa le wana na ezaki no na ba verbe ebele na monoko ya kobondela mais ezaki presque adoration nazo lobaka nzambe ba bienfait na yo za malamu papa na kumi nazo kumisa na kaka nzambe nazo omona kaka pa okomi dans l'espace bande konanga na koma dans l'espace boye muni pana omona penda ke mbeto etikali nga yo na komi likolo mbamundi na komi likolo pu na santi mbamo pu na komi likolo mona tiki prienga binzambe nanga pourquoi nga na ko mata likolo boye pourquoi na komi dans l'espace mona komi tia boye naza pas dans l'espace ko o santi pa ma bolongo nanga ezo tout eloko te dans l'espace nazo tsabino nga nazo mona ngoke ngai na physique na nga boye nzoto na nga mobimba boye na mati ndesko mona ko mobunde nzambe na nga sunganga tandeni pourquoi na ko mata boye Seigneur likambu nini nga funa mata dans l'espace boye Seigneur sunganga po na kiti po na susunki mona kati prienga binzambe na nga bongo ko bonde lango po ni funa mata ka boye bande ko sala nga mingi bande ko na ngai naibaki teke eza bonzambe naibaki teke eza puissance ya Saint-Esprit mute matanga bande ko na nga naibaka te puissance ya Saint-Esprit mutu ezo matanga tozaki wana 2002 2003 na bande ko senti bon
kolenga en tout cas na santaki ke kolenga so na bondeli makasi na lengaka siko na komai kosepela so na bondeli le na osisa obonde na lali na komo lengo mwana binzambe merci c'est que prière na nga pende zaki makasi wana komo pambola nzambe na zolo babongo mais ko matalikolo na ndomo na phénomène moko bizarre comment mutazo bonde ya matalikolo bande konanga na moi deux personnes atunaki soko zo bonde la mo mona ko komi dans l'espace te na kina soni ngabi pardon soni oyebi sabatunde ni ke songa na obonde na koma na likolo nanya kondimelao na le banda osala nga mingi le wana nde to ko koma na 2004 est-ce que mama na likambu na 2004 na 2004 wana ko sala na ebande ko sala nga comme d'habitude en tout cas na mesana inango so na bondeli fona lenga so na lengi te nga mona baki na bondeli te to ko koma na 2004 le to komi na 2004 wana siko na komi ko kende église na komi kende église mo to komi ko kende na papa Didier to komi ko sambela na église wana longo na mboka na zalaki na mboka o église zalaki siko wana na majesté na 2003 na majesté na 2003 wana to komi na 2004 to komi kende pe église nde na église on peut mkomsuka na mate ya boepe pasteur ate alobi ke normalement biso bana nzambe to santaka présence à Saint-Esprit soko bondel pena bien faut sentir présence à Saint-Esprit okoyi kolenga obi esika nazaki na mona ilokwa na ganga na bi yango oyo nazana ngana raison na lobaka ke oyo pona bondel makasi on a moni boy nde mukona kenda koyoka ngona église et la manifestation ya Saint-Esprit bande konanga mwana nzambe le ozo bonde la makasi fo oza la manifestation ya Saint-Esprit fo yo oza na ba signe okoyoka manifestation ya Saint-Esprit na ba signe oko sentir yango atalera obonde oko sentir chaleur oko sentir crampe oko sentir ba makambo ebele ka yo moko koyeba ndenge nini kolenga pe ko trembler oko sentir yango surtout so sisi prière pe oko sentir yango eza manifestation ya Saint-Esprit donc isoko moni bongo ko banga te eza manifestation ya Saint-Esprit ngane bande na bande ko banga mele na ko comprendre que ça la ngaso na bondeli makasi nde na tika ki ko banga na koma ko sepela nango bande konanga na ko yoka mate ya balobi ke eza manifestation Saint-Esprit ngabi wow ngana mona bongo na sepela ki après siko mikolonka na 2004 wana na saki mwa temps moko be ba 2 semaines na bonde la kamen na lenga kate na bonde la amen na lenga kate na fuka mipe na bande ko sala so na zo tanga pe bible na za ko fukama na tanga bible na komata ata na fandi nga na bite na banda ko fanda mo na fandi na otanga bible na omatanga na bible dans l'espace na omatanga na bible dans l'espace funa sale fort pona kita na banda vraiment komata bomba ndeko nanga eza puissance o nzamba tsaka kati na biso e manifesta kalère okomi connecté na Saint-Esprit nde esala ka bongo Saint-Esprit a manifestation ya Saint-Esprit nde bandeko nanga na 2004 nde esika mama na likambo to komi sikoyo video oyo na minute dezo kena lo bebele nzamba sunganga na loba muke ok toyiko koma na 2004 na 2004 wana nde 2014 te me 2004 na yiko mona na lobinga mona bi 2 semaines mobimbo ndire soki na prier nazolenga te po anisiki na obondela bien te lelo funa bondela bien le funa bondela bien bandeko nanga na kota na prière na bandi ko bondela période on ezaki so nazo bondela tellement nazo ko adorer makasi moi ma miso to tonda ngezo bimanga ebele mona comprendre ngana lela te na prière so na prier mais pourquoi ma miso bima donc ce qu'on a ko comprendre que so nazo bondela
so ma miso ebimite seke na ona komi na lie très saint te ona obenga lelo lie très saint donc le ona na obaka so ma miso ebimite seke na bondeli bien te pour ma miso ebima yango moko sanke na lela ozomona tellement koti makasi na prière nebite so bino pe bomona yango lelo na sala effort nde esala asute na bima so ma miso penza te na adoration le nazo ko adorer na sala effort po na kome ko remarquer so okangi miso ebanda ovimbisanga miso na kome lorsque na mo remarquer vimbisanga miso soko okangi miso so bondo so ko adorer ma miso etondi yo na kati obosenzi ko kofongola miso po ebima ala après na ton le olamuka evimbiso miso muna miso evimbi onde mutalelaki yango na koma ko éviter yango mais na ebika ndenge nini na sala mais sala supenda te ozolela mais eza bien pendo koti na adoration okoti na adoration ma miso yango moko ezobima vraiment na signe na remaka yango wana oyo banda osala ke na comprendre ke na koti na lie na komi na lie très saint ezaki signe ya ma ya miso mutu nyonso foza na signe na yo elo nini sala nga na comprendre donc nga na comprendre kango soki malobe ezobima yango moko et puis nazo yoka susu bato to obonde na bango te so to bondele be na oyo kasu batu te so nazanga moko nazo atana anga mo atana batu no oyo kakimalobe komo bima yango moko nde na comprendre ce qu'on nde na koti ale moi na osala sous effort na kota lisusu na bosa nyos na tawa na bande konanga soki okanga ki téléphone te to tchaki on a silence te soki sonné o kapeza pa o susu mki makasi ozomona po ozalaki wana te ozomona o susu mki makasi yango na so ozobondela tia telefone na silence tiango na silence po eza pe moko ya oyo ederangeaka bato le nzambe azo le bon ok bon après sikoyo toyi kokoma jour yango nalobi na 2004 wana nalobi namona kale ke nazolenga boye ça fait ata ba 2 semaines namona te seke na obondela bien te Seigneur lona bondela bien puis na remarqué mikolo nyonso na obondela ma miso ezobima te nde na fukami na bandi kobondela ezaki vers wana na tsaki na notion mambo heure de prière te ezaki na fukamaki je crois ba 23h ba 23h moins boye na fukami na ndi kobondela pona lala papa Didier musala kendaki aozonga vers ba minuit aosisa musala minuit aozonga ndako après minuit donc ngaskoyo na bondeli na nga wana mfuna bondela nga ba 22h wana na lala polobi na tonga na oke musala pe nde na fukami na ndi kobondela le na ndi kobondela na senti na zo bondela pe ma miso ezo coule ma miso ezo bima nde esika na sisi prière na bi wow lopa na bondeli na mati na mbetu le na mati na mbetu bandeko na nga nde esika na ekomona makambo na moni oyo mbala liboso ya kobima na nzoto na ngai ezalaka o nazoyebisa bino mbala liboso na 2004 na mati na mbetu na moni na bandi kolenga gigi na olenga bolimbisi nazonga mwa mokesima batan moko na komata likolo wana ekomaki nga na sisi kobondela na lali na bandi kolenga pu mwana mati na likolo dans l'espace ka na chambre mwana bandi obunda na mati boye ndenge ni pu na kiti en tout cas banda osala ebele na oyebisa bino vérité. Donc ozolenga tanga ngena bosa na point na Saint-Esprit merci. Donc mona olenga pour na mati. Donc na tiki mbetu na mati dans l'espace donc na kat mbeti boy. Na mati bongo donc na tout petit peu likolo te mais na plafond te mais na zaka ndeti likolo boy. Mais na tiki mbetu. Na pongi te. Munga mwaga pour na kiti. Ngana bikolinga ona komo sepia na ona komo matasu boy ndenge ni. Donc ndeka na matabo mwana na bundi puna kokita donc ekoma ekosala nga pende mwana ngabi nazolenga nazomata boye ndenge ni ezaki nde mwana nde
mokolo yango wana le na bandi kolenga gigigi le na sisi kosambela na mati na sepeli ma miso mebimi na mati na mbetu na bandi kolenga gigigigigigigi nazo sepela le na olenga bona bi nzambe merci oh lelo pe na bondeli kitoko nayoka boye kale bien nazolenga boye oh Seigneur wana nazolenga kana tremble kaka nakumisa ndame pou na mati dans l'espace kabia na mati so boye ndenge nini nga komata boye vraiment akoma na koyi komata boye nzambe nanga komata boye na linga yango te boye na baka bongo pou na mati su na komi côté ya plafond ngabi na mati su ndenge nini Seigneur una kumati su mona mona pou na bimi libanda bande kona na esa no vérité eza te ndoto eza boye na sisi kosamba na te mutu boye na salonge na mbetu pona luka pona nazolenga nanga nanu nazosepela na opambola nzambe nde na bandi komata na mati premier tour na mati su deuxième tour na salile tikota plafond troisième tour na bimi libanda bande konanga kobima na bimi libanda na komo kamwa ngabi Seigneur ndini na komi libanda boye mbamoko pou na mati lisusu de nazo mata komata ngo ezaki omati boye si bino bande kona ngai non nazo mata kaka raisonner ezala ta ndoto te na komiti likolo kokoma na komiti likolo penda na mati nga nazo disite nga bi Seigneur pourquoi nazo mata boye na bimiti na libanda ya ndako pona nini nzambe na nga pona nini pendo nini ezosalamela nga liboso na mataka na chambre na suka na chambre lilu na bimi libanda Seigneur problème nini na bandi ko regretter na matati likolo place na matio na bandeko na nga misu na biso nde tomonaka boye nga nazomona ti na ville na biso tellement na mati likolo makasi bolimbisi bandeko tellement na mati likolo makasi epuis misu yango omundi tomonaka boye misu yango ekomi komona vraiment makasi koleka nde tomonaka na normal boye na likolo na nde na likolo wana ata soki eloko moko eza na se olipapa na omona ngo me na mati likolo pe makasi siko na ville na biso pe lokwa baimmeuble ezalaki na ville na biso nga na omona ngo baimmeuble mo ezala na ville na biso wana nga na omona ngo bien nazomona ville na biso nazomona ndi na mati likolo bongo ti na mata penza nakoma na hotel moko to baka na hotel lokola na esi place ba avion elekaka wana nazokamwa nazoganga nzambe nanga poko tiki ngai nzambe oza wapitanga mwana ona bimi na libanda pona nini kolo na ndota bomba ndeko na mona na bandi kobaluka na baluki nga mona okomprendre te tande na komi kobaluka bona baluki bamona mona maboko nange komofungwama bandeko nanga kaso komprendre nga maboko yango komofungwama bondeni bandeko nanga okoki kokontrole vie okomi kontrole te ezosalama yango moko yo ozokoobserve ka makambo oyo ezosalamela yo maboko efungwami boye ngabi nini bandeko nanga namoni na bandi kokende na bandi kokemba monga na bi nakomi ndoki ngai nga nakomi ndoki na bandi kokende bandeko nanga na bandi kokende okoki koimagine te nga na bandi kolela nga na komi ndoki ingai naleki ndoki ya mokolo nini nazolela bando naso na esili no na bandai kolela na ndaolela
nakufela mama nalela bongo te, nakufela bandeko nalela bongo te, me wana nalelaki mpo nalobi ke nakomi ndoki, lokwa nakomi ndoki boye seke na obanda kolia bato. Nzambe, Seigneur, mukolango ate yonfo kozala enseigné bo sepea na ngai bandeko nanga, bo sepea nanga nde boloba nanga mama Deli Nzamba pambola ona yambaka ngo bandeko mpo nga na yoka makambo oyo te avant yona lelaka na pasi na motema, pasi na motema bokoki koimagine te raisonne yo moto osambelaka na yo makasi oke komona sikoyo ke nga nakomi ndoki sikoyo ozokamwaki ndoki yango na liango leya nini epi akimokolo lisusu Seigneur nde pasi oyo nga na oyo kozo raisonne deja ke lokwa nakomi mpe ndoki boye na olola mpe oyo nga nalinga na okota yango te epi na obanda kolia susu batu doki nazokende bandeko na nga nakei na moni mpe natiki vi na biso de biso tozolanda la majorité tozolanda video oyo tomata baavion oyo biso botambwa na avion na butu ndenge ezalaka ezolakisa yo mboka otiki mboka ekomi siko place moko yo bino moko kaka na avion nga mpe ezalaki nga bongo nazokende okende natiki mboka na nga Angleterre wana na Angleterre natiki Angleterre pende etikali so potali na nsima boye omoni mpe baminde etikali ozokende mpe place mpe molili me miso na ezomona bien okei omoni mpe na mosika kuna omoni baminda mo ezopela mboka momwanga na bi siki na okekita na mboka wana to ndenge nini nake wapi na okekita na mboka wana mona oye mpe okomi mpe na mboka yango mpe éclairage na se yo me yo ozoleka likolo bandeko na nga éclairage na se baminda omona mpe ville yango vomomoni ville yango baminda mpe me yo oza likolo ozoleka na olekaka nazolela Nzambe mpo anini otiki ngai ese basambelaka o ndenge nini batambola na obanga o ndenge nini Seigneur natika masumu nakoma kosambela vraiment nalingaka lola me ndenge nini lelo nga nakomi na nga ndoki ndenge nini sikoyo nana nga pesi nga kindoki yango sikoyo Nzambe opende otiki nga nakoma na kaka kolia batu baosenga nga batu Seigneur baosenga nga batu combien na bandi kotuna bakestion nga moko nake naleki mboka nake ti nazolekaka bamboka na bamboka me apres na ye kobanda komona mpe batu mosusu baza lokola nga baza pe bazotambola mingi ezaki bagroupe misusu mwa 5 personnes misusu pe groupe bato ebele misusu misatu misusu mibale baotambola bagroupe me bazaki misika nga pe nazaki mwa moke mosika mwena sola na bango eza te apres nalelaki bandeko na so na esili no kolela ya pasi na motema nazomwa pe ake nakomi ndoki siko doki bandoki basala ndeni mpo na bimi lokwa bandoki babimaka donde na bimi nde bandoki babimaka mpo na yoka yango bandoki bapumbwaka babimaka boye donc nga mpe na pumbwe na bimi nde bandoki babimaka donc nga mpe nakomi ndoki en tout cas trace moko te oyo ezalaki ata kokonsole nga mokieke te koyozalaki ndoki te a 100% nayebaki kaka nakomi ndoki sikoyo nazotuna nani yango moto apesingaki ndoki yango nani yango nde sikoyo namoni groupe mpe su ya bato mosika le namoni groupe ya bato mpe mosika nga bi lokwa baza na direction na nga po misu bandoza bato na badirection na bango so bawana sikoyo lokwa baa na direction oyo nga nazokende namoni baona mosika bazali mpe groupe ata 20 personnes nga biloko namoni bango groupe mpe na mosika nga na bi eza bien naki ekuta na bango tosola na bango bayebisa nga nde nakomi ndoki boye sikoyo funa banda kolia batu susi nange ezalaki kaka na banda kolia batu sikoyo nga funa banda koboma batu sikoyo ezala ndenge nini baosenga nga batu boni nga pena banda koboma batu apres na kozanga su lola apres doki kindoki vraiment do nazo comprendre eloko te me baexplike nga bi lokwa baoyo baa na direction na nga comme ça nde noke kokutana na bango natuna bango
Tam su bango bako expliquer nga ndeni kindoki yango ezalaka koma ndeni pe na komi ndoki na komi pe kobima boye donc ba expliquer nga quand même et puis muto yango nani apesi nga kindoki et puis kindoki ya kimukolo boye na okoma kizengi pona banayoka ke kindoki ya kimukolo ekomisa bato kizengi nga siko bayebisa nga kizengi yango na okoma onkale na zongi bona komi na nga kizengi ou bien ndenge nini do nazo kokamwa kaka bandeko na nga le na moni bato wana na musika na omuna bango très bien misu nange banda omuna non nga muna okomitu na omiso ngo komi bampuli to nini ekomi komona makasi boye nazo kama ka modèle miso yango ezomona vraiment ko imaginer te nde na koko makale na ina koma pembe na okaka bagange tokima tozaki bango ndeti boye nga pe boye tozo ya boye na muna baba bitokima totika nzela po bakiti bango nyonso leka balobi bakiti na se alenga na leki nga bi bakimi nga na yoki pe bon matoi na nga pe zo yoka makasi bakimi nga bi nzambe na nga busko bandoki yango siko nga pe na komi ndoki bakomi kokima nga boye ndenge nini bakimi na moni su bato mosusu bazalaki 3 personnes na direction na bamosusu bazali badirection na badirection siko oyo baza na direction na nga nde moto ezosala bie mpo na volonté na nga mona kookatisa bonaki etuna bato wana mosusu me okookatisa te yo ozolandaka ndenge ezomema yo moko oza na ide te osala te eloko moko te ndeka ozokendelaka yo moko ozokamwa na moni su 3 personnes liboso na nga bi lokwa nakuta nsu na bato liboso na nga nasola na bango ba expliquer nga le na komika pembe bagange tokima pu totika nzela tokima pu bakiti na se nga na lekani nga na bi nzambe na nga bosiko bandoki yango bazokima nga boye ngelobani engelobani siko seigneur epi na kewa bandeko na lekaki bamboka na bamboka mboka mona lekaki na ebite so ezalaki mboka nini namona boye basoda baobunda guerre nga nazotala bango boye bazobunda guerre mpenza makasi place mpe banda obunda ezalaki lokwa cimetière ezali lokwa na cimetière moko basoda baobunda nazotala bango nga na bitumbe basoda bazobunda guerre mpenza pa minduki boye nalekani na nga nazali na posa na rumi ya mwa moke natala me nalekani le nalekani wana nekomona na place moko na oleka na se na moni wenza bandoki bandeko na nga wenza bandoki eza réel ezalaka batu na wenze na wenze pendo nde wenze ndenge ndeti ba wenze ezalaka vraiment ba marché nde ezalaka et puis bazoteka elo na monaki wana bazotumba bakabri bakamde po misu nangi ezomona très bien bango baa na se me nga likolo me na omona bango bien mboka yango place yango wana place mo bandoki bakendaka kokutana basali wenzi na bango epi bazotumba bakamundele misusu siko batie moto bazotourne na moto bazobina penda ambiance na bambunde ezobeta ambiance moko koyiko imagine te bandeko na nga ambiance moko sikole na okende na mona epeke na telemi mwanda na otala nga biwinza bandoki nzambe na nga na okekita na wenza bandoki wana no bando bina lokola bango iwana siko baotumbiza bakamde to batu no bando lia batu na yoka bakamde wana ezaka batu na ndo lia batu nzambe na nga na kena wenza bandoki seigneur na kiko lia batu nzambe na nga kosala ndenge nini so na boy ba osani ba obeta nga do nazokamwa kaka nazokamwa namona kana lekimba mona wenzango na leki na tika na musika na bambunda na oyo ka ondeke bazobina ambiance mo bandeko nanga ba feti to bina kate ambiance moko ezaki place wana yo mona bandoki musu balinga kotika kindoki te po place bakendaka ba ambiance wana balinga ko ratonte nde na leki nde esika na lekaki bamboka na bamboka bandeko nanga nde na ekokende kokoma wapi nakomi donc mukili tikali na tiki mukili nazomona susu mutu te na bandokio na bande komona bazali susu te ngai moko kaka bandeko na nga experience o ngai mama Deli na leka nango eza ndoto te ezosala maboye
ndoto te ezosala maboye ozokende dans l'espace na likolo lokola avion bandeko na nga nde kokende nakei namoni mpe bamboka nyonso etikali nalembi mpe tema nalelaki be nalembi kolela ngabi naleli mpe mingi seigneur nayebi mpe te nake wapi nzambe na nasambelaka yo moko oyebi nakomi koraisonne ngabi aseki mambo ya nzambe yango eza nango lokuta mambo ya nzambe eza lokuta bo mambo nyonso na nzambe asololaka na nga na nzambe boye pourkui kotika na nga mpe nakóma na nga ka ndoki boye pourkui nzambe akotika nga nakóma ndoki eske eza nino juste koma nga nakomi ndoki leku na bande kosambela te nazaki ndoki te nakomaki ndoki te busuku nakomi kosambela makasi boye naki kokoma ndoki ngabi ok naki eka kokoma notuna bandoki yango wana nakutana bona yebike nakutana kaka na bato bandeko na nga natiki nyonso nakei naomona eloko te désert nalekai na mpe badésert pa avant mpe namoni désert bamatiti emomoni bazamba bamatiti babenga nini baisobe omoni donc ozokende kaka ozokende na otalaka na se naomona mpe susu ata mboka moko te nde bandeko na namona nakomi na position ya okita ngai nabandi kokita namoni mpe ata mboka moko te boye ndini nabandi kokita boye ndeni nabandi position ya kokita nazokita nde ka avion ekitaka bandeko nanga nabandi okita nabandi okita wana sina tambola ebele kokita na kiti wana ndemba moko namona na kiti place moko makolo nanga pesa elokwa bapine ya avion na telemi mama na ngai ye boyebi place na enda okita nakita na paradis bandeko na nga nakenda kokita na paradis nakenda kokita na paradis oyebi nde toyokake na paradis moto aza te eza ya solo nakita na paradis bandeko na nga namona eloko moko te na paradis wana namona nini le nakiti wana mbala moko nakiti na place wana kitaki ezaki lokwa zelo moko ya kitoko ngabi omboka nini nabandi kotala na jeu vertige ngabi seigneur omboka nini natala boye banzete moko éclairage moko non nete éclairage wana obenga ngo nini ya kitoko on dirait dessin moko ba dessiner on dirait tableau moko boye moi ba tableau moko ba dessinaka au moins image mo na tableau na ya non do na ibi ndenge na ko décrire yango te bandeko natala na edobi nzambe na banda na kosimba zelo o na nyati na ta zelo o eza matière ni zelo mo eza lokwa ba matière première on dirait soki eloko nini natala kote na pelouse ngabi nzambe nafuna simba pelouse natala kuna banzete sali kaka boye na mwa bambuma mo ngabi la neke simba natala kuna na musika boye omoni ba pelouse nde ezaka batie pelouse ko na katikati batiaka nzela kolekela bandeko na nga nzela wana kolekela na ebiti so na obenga wana ezaki ya ore soki ezaki neto nazolenga na oyeba te nabanda na nini kimia moko nga moko place wana moto aza te noyeba te nabanda wapi natala kuna musika funa kende visite do naomona funa kende visite nabanda kovisite nini nzete moko ezalaki wana ozaki mwa pemba nzete ezalaki nzete mo ezalaki wana esali lokwa moko kwe ya boye mo nzete soki mwa bafui na siko ese mwa poa etie boye siko na kokende mpe na simbi fui wana bandeko na olinganaki esimba fui wana eske na kolia yango nakomi kaka kolenga donc au moins ifali nasala ata mo ile omona okoka te na olenga mpo place oyo nazomona non eza nini ese bapelouse oyo balonaki yango to bapozaki yango ese eza naturel to eza synthétique bapelouse oyo nakomi kotala ngabi tala kuna bandeko na nga
na isi bino nazwa vertige na bitete na bandana na osimba pelouse ngabi na bandana no na simba na pelouse o vraiment na simba ngo na yeba soki eza naturel ou bien eza nini po pelouse o non na mona te nazo lenga po nde nazo mona na bandana nini na simba na zelo oto nini na ozwa vertige bande konanga leka na ina ngunza mabuna yo kaka présence ya Nzambe Aminanga Deline ngam na memio awa nde mamona misimbela ete na zongi tout droit pour na zaki nde tukina ngunza mana simba noki présence ya Saint-Esprit présence ya Nzambe nanga ngam na memio awa kapi na ndoto ningabi leka bingam na memio ana comprendre mamu keza Nzambe na comprendre mamu keza Nzambe malgré na omuna mutu te me na senti ke naza na Nzambe siko bamonga na bi Seigneur omeminga awa pona nini abinanga ngam na sepela ina mema awa ngam na memio awa bamonga na bi nazo tala sko place ngo nazo tambusa elongi nanga nazo tambusa ngabi wow abinanga Delina na posa na sola na yo do nazo mona ngabi wow ngabi okay omeminga awa kana nazo mona tuna na simba kelo Adelina na posa na sono na kati mbamuko abandi kulubananga abinga mna memaki o apona na posa na sola na yo bamunga na ibisinga na bi ulingo sola nanga makambo nini ndabandi ko ibisanga bi ozo komituna ba question pona likambo bwe alobi komituna samate pona likambo wana nazo abandi kulubananga makambo o nazaki na ngana abandi ko expliquing ezabu lexisingo akokola kisanga alobi nango akokolo bananga wana eza nanga moko ndi na zaki tellement esengo bande konanga esengo ya komona ke esengo na zaki nango ya komona ka place na kiti ya komona ka place na kiti mutu azate mbamuko nebisinga na bi place kitoko abi mutazala rate kabiza vraiment kitoko nana posa na simba ba peluzo na yebango eza ndingini balona kionto nini abi Adeline ayo ya kikapu na sola na yo abi ya kipo simbe loko ten wa kikapu na sola na yo kabi me puna nini po o solo nanga oye nanga awa omeminga apo sola nanga libusu na sola noka na chambre nanga nazaka na chambre nango yaka to solo laka lelo meminga apo na nini ndayebisinga Deline nga moko na sepela kina memo lelo nga na yebisinga na bime modelo memelinga isa lokula nde bandoki babimaka nde bandoki bapumbwaka na bimi penza na nzoto na nga na bimi na pumbwe nde ye lokula avion na ndo expliquer ndenge salameli lokula avion et puis bandoki mutu na lelie nefsi na leli nzela nyonso na bande koya na kanisa ki na komi ndoki nzamba oseka bi yesolo okanisa ko komi ndoki ngabi oui na bande ko na c'est une vérité makambo nga na mona 2004 on a première fois nanga abinanga ya solo oleli penza makambo oyo moni oleli ndego obimi na nzoto bongo ngabi epu bandoki mutu ba voyage bongo abi Adeline bandoki mutu ba voyage bongo ngana bi bandoki te bandoki mutu ba voyage ka bongo alobi nanga boy alobi nanga Adeline ndenge obimi bongo na nzoto yo kiongo te keza kitoko ngabi na kiongo eza kitoko me eza ndenge bandoki ba voyage ka nga mwana Nzambe na ko obima bongo te nga mwana na ko obima bongo te abi Adeline na yebisa ke yo ko voyage te nani ayebisa ke yo ko obima na nzoto no te opumbwe ndenge wana ndenge opumbwe bongo ponga na obenga ko pumbwe nti na pumbwe nde bandoki ba pumbwaka alobi nanga Adeline ndenge eza puissance o Nzambe na takati na bino abiza puissance o Nzambe na takati na bino alobi soki bandoki bapumbwaka eza po bango bayibaka puissance eza pa na bino abi
ndenge zana nga nzambe na linga bana na nga babimaka bongo basala makambo oyo nga nzambe na kotia bango basala me bozokoma na niveau ya prière te oyo bobima na nzoto na bino abi bozokoma na niveau wana te bana nga bakoma na niveau wana te abi eza puissance oyo nga nzambe natia kati na bino abi natiango kati na bino sikoyo monguna satana na bato na ye bayibaka yango kati na bino abi Adeline yo nano yoka te ke satan asala eloko te na mokili oyo asala eloko te aza pe na puissance moko te ngabi tina yoka te abi nazoyebisa Adeline yebisa bana na nga ke satan asala eloko te aza pe na puissance te mais aitilizaka puissance oyo ya bino oyo nga napesa bino yango ye nde ayibaka mpo aitilize ye na bato na ye bayibaka puissance oyo ngai nzambe natia kati na bino bango nde bayibaka basalelaka na bato na ye abi na nga puissance oyo ya kobima na nzoto kopumbe epesameli bino bana na nga abi epesameli bino me monguna satana na bato ne bazoyiba yango mpa na bino bazosalela yango bino moko bosalela yango te abi omonaki bango na nzela bandoki ngabi namonaki bango alobi omonaki bango te bazalaki ni esika nayi kocomprendre ke oui namonaki bango nde bazalaki ni me natiaki kate namoni oui bazalaki na bilamba te abi alobi soki obimi bongo so omoni oyo baza ni baza bandoki me omona abi omonaki te bato mosusu mosika bazalaki na bilamba ya moko nga na bi te natiaki kate abi soko voyage soko bimi bongo fotalaka soko omoni moto aza na bilamba na nzoto yebaki aza mwana na nga abimi na ndenga bien mais soko omoni aza na bilamba te abimi na ndenga bien te wana bandoki apesa nga différence wana ngabi bon alobi abi Adeline nga nasepelaka yango moni nalingaki lelo nasala boye nasala surprise oyo oya awa mpona sola nonga na bi atuni nga boye abi osepeli nango to osepeli nango te nga bi nasepeli nango makasi bolimbisi nabi nasepeli nango makasi eza kitoko abi omoni oyoki yango kitoko oyoki yango elenge yanga abi nayoki yango kitoko abi ok yebisa bana na nga nayebisi bapaster na biso bayebi makambo te bango balobaka na biso keza bandoki mutu babima antuka nayebisaki ebo nayebi te pourquoi abi kende koyebisa bapaster yebisa bango ke eza puissance oyo nga nzambe natia kati na bango mpona kobima na nzoto kosala bavoyage wana ya kobima na nzoto kosala bavoyage wana ngabi bon abi nde tosololi wana nde alobi na nga kobosana toyebisa bango yebisa bapase yebisa bana na nga eza monguna satana asala eloko te abi Adeline monguna satana asala eloko te oyo nyonso asalaka ayibaka yango mpa na bino oyo nyonso azalaka nango ayiba yango mpa na bino ye asala eloko te oyo nyonso aza nango oyo nyonso asalaka ayiba mpa na bino aza na puissance te puissance oyo ye azala nango azwaka yango mpa na bino azwaka yango mpa na bino puissance na bino yango nde ye azwaka asalelaka ayebisinga mpe abike ndenge aza na oyo asalaka ezalaka toujours kopie azokopie donc le bazoyiba yango mpa na bino eza lokola bazwi yango epi bakopie ekozala ndenge bino bozosalela yango te donc epreuve anayebisinga alobi omoni yo le ozomona bandoki na musika yo monaki bango na musika misu na yo ezomona koleka bango yo monaki bango na musika me bango bamonaki yo te bango siko fupo bamona fo pusa na pembeni nde baomona yo bango siko po bamona yo fo pusa na pembeni nde baomona yo nde ayebisaki nga bongo bandeko na ngai après sikoyo nayebisi ye nga nabi ayebisi nga siko ozonga nabi na ozonga ndeni ngami na ozonga ndeni ndenge esalameli nga kana bande kolenga nde na pumbwaki bandeko na nga video oso ekati na utia deuxième video mpona expliquer makambo mosusu kaka ya bavoyage yango mpo bocomprendre makasi po na comprendre ndeni ekomi na inéditant
donc na expliquer bino na deuxième partie ndeni nazongaki makamni na monaki le nazongaki après wana expérience nini o nalekisaki suna obima na nzoto avant ekata